na ba Congo ya za musika na ba Congo ngala za atika ngayawa nakenda paite na alika kawa yoka monisco de lozo mona kilimandeza kilimo yo desene sari bo yoka uyebi mbongo na yebi yango oyo mbongo yo na yebi yango te bamona te bomba bamona te bongo na yebi yango te tozo bimana yo mbongo yo ngana yebi yango te na yebi kaka franc congolais kasi yango tarabia oyo zacho oyo kwanza oyo kifanu soyo mbongo malamu oyo kifanu soyo oyo president oyo president oyo na yebi yete ayalaki mwana mukesi ko ya kumintata tusari bo yoka tusari bo ngande na zawa ti ozo ya tozo denda na termi ya tari na bi voilà la fille de ma vie. Bino musala loza ko sala yango yo kaka. Bino moko loza ko ba mbongo na bino. Lo kabila kabiso ba viete. Poto za na suka pembe lo lingi ko kabila bisote. Yo ka tusali bo uzana compte bancaire. Na compte bancaire ngana yebi yango te. Vraiment boyebi ka eza maimour boyebi émission na bino boule rouler nde tolobaka toujours ke okouta mwa kayu outi mwa kayu ozonga mwa pala ozalaki mwa stressé mpo longola mwa mawa mwa susi ka nde ezalaka bandeko na biso neti mikolo mwa poto mwa malili elinge ya mikolo mwa babi mwa poto neti na baamérike mpe bakristivi mawelo mwa malili erumoya soki okema na Switzerland mboka baheritier minimbo omona make malili erumo Make the ground shake. Na ebisa bino toujours ke bo mesanara na émission na bino yango émission mo d'humour quoi émission bando sepelisa bino o to benga na romba boule rouler ya lelo vraiment pour moni nde to sepelisa bino lelo kwa muke o vraiment bolingwa koko na jeune garçon pour moni lelo kwa muke ga mais masolo yebele lelo vraiment boyebi site na biso to benga ka vérité universelle TV ya yemoko les boss ne balobaka ma danse ba boss pour ça no boss mo zabe boss te. Vous comprenez? Le boss peut y avoir Igo boss, il y a Griffe Zalaka. Mais boss, il y a Moutambongo pe Zalaka. Le roi apôtre John. Au monde a marqué boss Mobo, il y a Switzerland, on a tambola na Jeep te, a tambola na ba Jeep. Mais aujourd'hui, on a Zoé Sabino, le boss, l'international de tous les boss, l'universel boss, a sali atterrissage dans Angola. Est-ce que vous avez visa Angola? Yo soza vizangola ya omoni lelo to ana ba servette ba didas poto sala bino entraînement neni to beta batudi poto komena kanda danger na minute to komena nganza danger donc to bisi bino to loba ko to loba na biso to loba poto tanyi komba mutute l'honorable chancelier des Zimbabwe c'est papa d'amour. Donc ça on a pour na solo quoi. Oh c'est nini tika obangisa batu tika grimace di. Kinshasa ça ya batu nyonso. Babi mwana roi za la raté l'honorable chancelier des Zimbabwe c'est papa d'amour asimbi déjà ma solo donc tout ça na biso posé c'est il gamba rolobeza to roloba parce que c'est toi na raison to roloba. Congo za rango royaume mité pour za la prince to sali mabe. Oui, il na raison non toloba Congo zamboka justice les gambeza justice c'est pour na biso nyonso c'est toi na raison toloba muto bangisa muninga azana été donc yo somola muto na poto bangisa muto na Kinshasa mamboka na biso moko obangisa biso biso tozaka na Kinshasa oza na poto obangisa muto Kinshasa donc ko banga na vraiment tozana biso na ko banga na te parce que Bible écoute loba 766 fois que ne craint jamais dit donc to banga te dit donc ndé tozoloba boye boss na biso qui est l'apôtre maître John na minute o azabongo na mboka Angola bana Luanda ba geleur beke sénateur a gezo ba yamba qui avec impact na idéologie babi est-ce que yo sozo visa à Luanda yo so kenda Luanda na ndenga mabete toujours vérité universelle TV ciao ciao moni maître John malgré tout soyez les bienvenus nde muyeri malamu wali bana lupoto ciao ngape na yoki trop na yo ngamo ko journaliste na yebi bulubi trop na njao ngape na kutuna na zana ye présent ba yebi singa premièrement njao aza mukusie deuxièmement balobi ezaba balutoko yubanda kumena na jani putambula na jani trop na yebi te bango na lelo na universel pe bazo tuna pona nini njao akomi na universel uzalaki na maboke TV
ulongwe na Njungu TV, ulongwe na Pilipili TV, uyesu na Universal TV. Explique na biso pe public ba watala hote ba yuka. Bon, elo na websa bige wa mystique to botolinga pe micro. Ero Shakira Guchaka ese loko eko makamba solo. Surtout yende mtabenga kinga Shakira Guchi na susala kaka ndeko yokana. Mezala makamba lukuta donc talaka to sepelisa bana poto. Donc elo to lobaka nini? Omoni lelo okozwa Bible banda Genèse. Hein? Aussi Bible ko banda Genèse. Banda Genèse ti Apocalypse. Omona ke mutamula ya tikala osala impact te. Batu basazana tangelo batu basala impact abata mikuse. Boso roi David. Roi David wa wera. Ate roi David abara Goliath. Goliath akatamula yi mais ko roi David ayibisa batu to bingana obare muto amula. Ndeza na siko ngana obare muto. Yo ndenge sabo soki na compare bien ngalo kula leko na mula yelu ngo bare mutali bosonga. Na obare ka muto na ofinga batu ba mikuse wa na obare. Ai na obare. Ngape barubaki na tuna dropenza upa BDS Aero Brigade ba somo na le fort Kimbwendi na Mikinza Mpoto. Barobite tuna na biso dropenza u. Sanga Turkit. Achana Turkia. Barobite tuna drope abanda musala na ewo wapi. Na sisi pe na roloba te ko ça. Ngata na bana musaba na reprocher na kataka batu trop petna bina fila ibi marambo mofeta. Na bisanga yo sozo sala émission tikela invité ta roloba te. Do tikela ngata na loba. Ça va na. Na ndo expliquer au mystère ya Bible. Batu mikuse impact na bango. Pona muto azobenga nga mukuse. Banda Genèse ya Apocalypse batu mikuse basala impact. Ya liboso da roi David. Goliath azara mulai. Batu ba monaka Goliath betaka batu monela ka Goliath ina grimace Goliath sa yo ka batu ba wana kula big shot ara mulai siko batu ba kimie batu ba banga ba ke papa Goliath sa bisino leona yo ko bomba bino na tongo batu ba kimi bazo banga Goliath grimace ya Goliath wa David de mukuse ga wa David abi ajo na ko bare apisa bare na nini na lance pierre kinza ebeta ma Goliath kinza lance pierre nini kinza oiwa Goliath mate ya lance pierre kasi wa kocho sima abarai donc roi David asalaka impact à danger azara de mukuse ti lo moni pe le impact à roi David continuera bana ne ba Salomon impact continuera de génération en génération Salomon bazaka mukuse te roi David nanu to yeli susu impact à danger yeso azoya Jomo boya mukusa teka bempo afutsa kabatu bampaku uzache amata mana nteta sikomor trope uza mutakale ande za sikobo ngane na bwe na mata nteta sikomor pona mona Yesu likolo voyager trop mukuse eza na impact a jeter omoni mukuse na kozanga libumu eza na impact a jeter po babi mikolo basi poto balinga lisu ba job mabuminene te yo tshekudu libumu ta ifoza amwa libumu pladi ifoza amwa bongo sala amwa bien ifoza la selfie ifoza amwa bongo français selfie ifoza amwa selfie et sala amwa vrai donc c'est ça quoi donc pona kolongwa na bisoge nga tamboli na bandi boulot kala ndo lobi bajani na bandi na boulot porte parole na bandi boulot cameraman wana dopenza buzu yoka bina batu buyebisa ngana tu na buza attentif pona kulanda sala distress koza webi ngana ndo lega mangamba raja kula l'époque na RTNC bat bazalaka te ba porte parole belé même lelo ba komana ba kombo bazalaka wana na nini wana lega na Barza pa fe na nga wa musha la kamba na nini akala bakala kala donc tocha wana ba president na biso akala Mobutu Sese Seko kukuwendu wazabanga zalaki so ndeti shoki na makamba ya Barza déjà na ya Barza na lera na TV pona vena nga raja kula station Japan vous comprenez na yambi journaliste talaka ku yambi journaliste au tika no plateau tasiko ba série nga na yebaki TV ba yebisanga mage non tala caméra numéro 1 ta caméra numéro 2 na rada na titi da caméra depuis à l'époque déjà ba boulot ezana na makila po ba tebele ba Salem su bulango lali la muki osali yango te to botama na ngoza bula makila excusez to penza ngana mesena kutuna siko na ndengo banda musala no mwakala na class tukuku utayo na class nini so kututea pa na class abato basala na prince bato basaka na prince ba bengi ba journaliste moni lelo musalo e baby ya musalo lelo to ana ba pede boxela mikoma frère musalo moni lelo to ana ba pede musalo lelo to ana ba science occulte ba baby si bulo bato ba ena ba grigri ba baby si bulo yango zo mona ke ba etufa bato ba yebaki bulo bango ba weli si kobima mais lelo oyo sort na bango zo mona na bato mutakala ba o rêver c'est trop internet asi bata diamba pe ba baby si te bakasi bato ba ena diamba na musalo na kofinga bato ba baby si masolo ko ba biyo mela ka diamba
mais oui diambe ya mabete bon diambe ya mabe yo bite na pote bele ba mituna bango beba liwa ba diamba na ba whisky ba musupe mutu beba na mwasi ta fana na ndaku yemo mutu kraka yo bien ngote da buye ba dropper amila ka diamba ah mais biso lo bite ke bana poto tu ba beba bana poto bie baze bele ya ba prêtre baza mona ngande na raté pona kana ba kanta yalala isabi toujours ayoji ya mamoto na kana ba japonais okito na ba vena nga be stache seke na ba vena nga ba Freddy Ndonga la irlandais baonde bazo peso ki teti po longwa la bani oui mais si seconde na ebisaka bango ke non nga na chroniqueur à liboso na une forme na chronique musicale so pona ni toko tsaka lelo pe aona universel TV pa mettre John kulongwa na yo te nga na kolonga so c'est na longo pa maître John c'est que maître John a solution bien te ah donc kuna tinda longwa mais longo maître John a solution ba tu bien c'est que na kolongwa te ba kuna tangu bandaki bonde kusolela bien te mais bana poto na oyebisa bino ke c'est na oyebisa bino ke nga chroniqueur na bino ah place na zaki c'est na oyebisa bino ke na tikala $60 te bondimango saka awozwi nga batika ofuta nga $100 te $100 oka ya $100 na tika omona ngo te to bazona ba makamba solo mais nazo bisa bino mais ça n'engage que ngati bongo c'est nazo ki $100 te yango bokangisa nga awuzana site mais nazo na droit koloba awuzana chaîne ah siko na vérité universelle TV balbaka ve ah vérité universelle saka oyo solo ba ani za vérité vérité bosolo toloba bosolo natikala oswango te donc nayebi te se tokoloba nini mais lelo nga nayebi ke na d'anthologie na biso médiatique ba émission ezalaka ba œuvre de l'esprit na biso lelo ba image na biso totikala na YouTube au fur et à mesure du jour au jour ezobakisa ba nombre de vie wana ba mbongo wana biso te mutoli yango eza ba émission musu eza nga mona komi ba question na nga na sali conducteur na nga na sali loro na nga tout réflexion na nga bimi na sali émission wana oso comprendre mais mbongo na nga na oli yango te lelo YouTube eza œuvre de l'esprit na biso toli yango te nga na yebi te lelo c'est ba okangisa nga par rapport à quoi parce que ba œuvre de l'esprit na nga ezotikala année par année na YouTube nga na bénéficier na ngo te aujourd'hui l'honorable chancelier des Zimbabwe c'est qui aussi mon patron hein ou ala président na nga parce que na attaché de presse na par boulot oyo lelo vraiment c'est que dans des nga na rolandela ba vidéo na nga na rolandela ba émission na nga déjà kala mingi te ba émission na nga nyonso bomoni na ba site mususu na ko récupérer yango nyonso boromona ba rétro na ngo na ba site mususu parce que ya ba émission na nga oyo nga obe na yamba bo wule ouais ouais yebi zali kukumate bat bae ba bo wule te ngam na innovation bo wule bat bae ba en tout cas mais na fin na bi oh attaque tropenza ou l'historien ya matete oni britannique nenge héritier minimba benga nga bibliothèque na bi mais non bana poto ba comprendre te en tout cas bimi na ya bimi c'est normal mais il y a quelqu'un auto benga bo wule wa sala idéologie depuis Diego Kao toi excusez tropenza ndengi yo sala ba novasi nini ah non idéologie nde usala idéologie na ba chaîne oyu uta uvimbisa ba chaîne wana awa pende kusala est-ce que kubimbisa kaka ba didie uyu usala kina ngukuna umemi ba didie wana wa pa mettre John te omoni nga déjà ne nazara boye nga déjà ne na boye na il faut na remercier masalanga depuis hein masalanga la pe vie na nga mais tozara pe moi ba massa hein les boss hein acha mo pepa fula tala te patili bondas hein yende mutasala ke tropenza ou lelo internet. Vous comprenez? Pati Libondas, 1J4 cadence et faux promo. Ah, na maman nga Sandrine Mbala na bo sanité ko bango. Kabona ne pona. Ah, mais non, ezaka si moni ba okabona musu ezaka bien parce que lo se bo kabona mutu bimisi pe bana. Ba okabona musu lelo ezaba kisongi. Lelo oyo malgré tout ba charanga kisongi na ndeko na nga Pati Libondas ko azaki patron na nga kala. Mais ça là qui peut bien parce que lelo ba journaliste bana musu ba ko benga na pe ba chroniqueur, ba bima. Tant to longwa yana to yepe to sali peselengi lelo o peselengi ba Freddy DVD bazali uzo comprendre ba ko kabala muso ezala rezali yopo kaboy na mutu ndenge Pati Libondas sabota kinga ngape na kaboy na mutu na boti pe bana uzo comprendre bana ba ebele bana ba botami ebele nde na yebisa oke ngai na papa spirituel nanga qui est Jean-Fils Bassasala donc moi je suis le dernier kokolo ya l'honorable Zachary Bababaswe qui continue toujours à défendre l'idéologie à tige toujours lié à tige. Ngancha danger. Danger avec le parti idéologie. Saka yo tito mona kubo descendant ya Zachary Bababaswe honorable. Je le salue de loin ici ka oza. Ba jone malamu da una parlement onimba ndengo lingi. Mana biso vérité. Ngana mona ba peginsa zande ba. Na mona bango tout. Na mona bango tout.
à l'époque nga na obeta forme ba ba na obeta forme te ti lelo pe na beta ra forme nazomona obeti badida kese donc muta mukuse mo bondo la ti soki babosa nite bakukanisa yo pe maître John to ana entraînement te to ana entraînement pour kala mingi te to bukuta ba sitso ba chacha makele trop moi lo ba finga ibiso ba 100 vite to komokoma ba 3000 to komokoma ba 5000 kasi kala mingi te babi petit à petit l'oiseau fait son nid to ya malem ba biso to abana nzambe solo lo ba nzambe ba ebele robela nzambe me to ebite seki nzambe nini yo obele la sai na ngaki songi te maître John abenga ngana numero na ngali papa lobi si c'est ndenge za we dropper nda za mbanga maître John alobi vérité te mais na pesika ka message bon omoni mbanga eza idéologie azaki na fongola na po mwa mulunge te omoni na kati kasi yango za sikweta mamba ba Shakira Gucci omoni makambo eza rabongo eza makambo ya Shakira Gucci na makambo ya maître John esangani na makambo ya lever capital Luciala esangani vya bato wana innocent vya bato wana likambo te boluka nde maître John babi propriétaire ya chaîne oyo ezali nde maître John azalaka bongo na kata Zurich aza mwana Switzerland maître John qui est l'apôtre maître John babwaka etro madilo ayemba etro papa yemba kutu maître John eza kutu makambo koloba te. Donc, propriétaire à chaîne qui est le véritable boss, hein, le boss que je confirme qui est Maître John, na minute tu as ça l'atterrissage n'angola. Il y a des boss, il y a tout. Merci de penza ou émission la bise za ukanene banderi. Siko ndenge za bongo pesi ba message pa nani ta na baba tuna ba dédicace ba mbote po berite minimbo ndalo baki na yamba yo. Bana na uyamba nga après na yambiyo na sala ndere rite minimbo lo baki Maître John je lui salue de loin. Donc pour na mot concret. Donc, le message est là, on a poto, on toujours pour vous informer. Maestro Fabregas qui est, Michael Jackson la musique na biso Congo. Michael Jackson la musique à Congo, Maestro Fabregas. Mais tu as beau en azate, ça n'engage qu'un gars. Vous avez chargé Jamaïcain, et vous avez Jamaïcain, si on est en Siko, omoni siko ke Michael Jackson a betara ba concert troté batu ba déclarer ki fort ke ndeni to mona Fabregas te batu ba déclarer c'est que betika pa ba chema boko likolo zigida bandeko ba déclarer en tout cas Fabregas pekisa mwana wana seda ya mado uyabita wa yemba njembo asikija nazalaka na kuzini nanga moko mbone mandarina ndelezo da kayenda kukufa njembo mandarina yo bisigida Ye bisigida abe koya na sigida ikataba mama badesu likora matungulu mandarina ye bisigida jane sani misana urezo ni mandarina tende sikonde na ndo ye bisoke omoni ka sigida ngo nena ndo bisoke no Maestro Fabregas batu bayaki na posa na ye bayo album wana Kirsis siko a promettre bana kin que concert a munene ezali kala mingi te ya Gaillard concert à Gaillard ma ya Giba ezali Maestro Fabregas orbete la bana kin o bana poto belé délégation ko uta mikili e go ya Kinshasa e ezala danger parce que ba emebu bebo saki aloso ba kozala awa pona concert wana délégation mulai ba msuto otanga kombo te parce que Maestro Fabregas a bien olakisa Kirsis na kati wana leo Maestro Fabregas boyebi ba groupe belé biso photo salara mo ba condensé to salara mo ba analyse ba groupe belé ba pesa ba mise ba nzembo simbité ngana ba ndeda ko conseiller ba président ba orchestre na loba lelo te wanu ko citer ces dimensions tous les présidents o pesa ba mise ba nzembo simbité prochainement bo pesa bango souster omoni lelo bravo à Maestro Fabregas lelo mauvais temps et nzemba ya musicien da travailleur na orchestre ngana usenga pona zana sisa ebunina ba nzembo ya ba leader ya ba orchestre eliena ba nzembo ya ba leader ya ba orchestre. Vous comprenez donc c'est là qui prouve que là que force il y a Michael Jackson na biso Maestro Fabregas eza makasi siko na suki cité vena biso wa son de la forêt à sala ki zenga luketu impact na idéologie na nenga jete na biso wa son na utami ki da poto déjà Kinshasa donc impact a jeté album ezo beta na nenga jete faire cher de pour Jésus de Nias qu'est-ce que j'avais dit album ezo beta mais ba musicien bo forcer pour la promotion que ça la bino bien bo talande on a bino bina filé rien à dire nzembo zo ça succès donc faire cher de pour album kitoko ndeko na biso héritier watanable Gogan hein webiga rate moto na tembe album rien à dire impact na idéologie mais si quand c'est la paix album il y a battu le rôle à chancelier des Zimbabwe l'honorable papa d'amour hein suite et fin avec nouvelle vague hein parmi mon père Pasika et je à Kalamingi les 7 vérités kuna siko yo ka artiste le roi ba junior
ayembeli honorable empereur Néron Mbungu suka na kunga ba surprise rezale ebele boyoka ba dio ya papa d'amour na surprise bayemba siko baopesa kunga mo boyoka lokola balamusi mutu moko boya daya mais ça va surprise ezo ya kala mingi te donc na rabisa sou bana poto ke wako de best na rata Londres ça la 3e guerre mondiale tebite seko bare bananya wako de best oui. Donc wana nyonso tukuselango na Universal TV mais full boss makambo sari en tout cas c'est très charmant. Apesi batu Valeri nde chikizengi moko boy na voisin na biso akomi kubeta tolo fort de babi ata mwana baba saka ka mwana kizengi pasa mo kizengi wana koma soko bapimeli biloko ayeka kana nzemba bina fili place avocat kizengi mwana ngai mwana ya bolingo nyani mwana siko da suki salanga siko pona ko suki sabana poto ba ya Flora Pambani batunenga trop pourquoi zo longwa pourquoi zo changer ba site c'est to longwa na bandi liboso et pas ya muto asalangai qui est parti libondas NJ4 na longwa pona mbongo te na longwa juste pona kisongi mais le logi songi on a mona et apporter quelque chose parce que ebimi ça peut bana na simananga ba bimi pe ba komo sala musalo yo le lopo saleli ngango ali pe le roi mwana obimi kaka donc impact na idéologie te kaso bimi kaka te bon mwana muka ko bimisa mukolo te avec impact na ba kolo ba bina ko sepa zubeta mbuna batamina beta ba Goliath ba mukusa talo donc impact la Bible roi David donc rien à dire ba zaché ba matane c'est sigomo donc ce qui to longwaka na ba onyo se tikala se to longwaka longwa pe Congo World et pas Dolphin Teke to wele loti na longwaka parce que ba pesa nga ba promesse je croyais que ba promesse ba pesa nga leki o papa na nga Dolphin Teke banda o pesa nga mais rien c'est na yebaka nazo ko assurer bana poto ke ndebo mona ba impact nyonso na zo ata $100 te bilamba nga na lata ke ba bilamba nga ba vena nga Flora Pambani batindela nga ba vena nga japonais okito batindela nga ba Shakira Gucci batindela ngai ba Stache Seke ba Freddy Ndongala ba Pacha Miliki Ayatollah le fleuve Congo na Switzerland wana mana kata Genève Pacha Miliki Ayatollah et roule en Porsche ala taraki toko bango batindela nga basala nga petit na bango na zala donc eza t-shirt et uta na patron site morote donc tu n'as pas sabino ezala mususu jaquette et uta na patron site morote na zwa pe $100 o $100 na patron site morote o nga na uta ko kende na bi Dolphin Teke te na bi parti libonda c'était na site nga na uta ko kende ti pe na longwe na ye na nga e pa maître John oh nazo zwa déjà biso na ba Caleb Congo malgré tout ça kati Kombo italien biso na ba Caleb Congo tozo zwa déjà après c'est neto ba la liste longue liste na silité malgré ba msuba oboya rondima mais liste na silité ba surprise ezali ya danger c'est on est dans le Balbani est-ce que n'attends comment non est-ce que t'as comment non tant communauté bon c'est qu'on sonde bon c'est qu'on fait un coup c'est point non film coup c'est on va te la point on fait la meilleure diamant merci bana poto wana bo uti ko mona dropen zau kaka ndangu tumesana na Universal TV bana poto tumesana ku Sexabino bambote pa mettre les bons motema mère tata banani wana oh Bill Clinton tout justement uzawisinga nakanisa kina busalaki erite minimbu na busalaki te awuye biso bakombo yutinda inga banatuna bakombo bapesa ye kala bikongo zawanati babenga na masela na terrain ya makolongulu po ba stade Keseni ya ba repese be capitaine mo beta na terrain makolongulu ma yosko to beta terrain makolongulu mo beta na esprit ya ba stade ya ba stade de France te na terrain makolongulu mo beta na énergie ya esprit ya stade de France mais salaire ozozwa ya stade ya makolongulu neti ya ba foyer nezaka na mamateta donc c'est ça quoi donc nga sukisi nanga na pesa bambote Dope en tout cas takutu boyo pena bimilo kula yo journaliste ala dubana pote sana ngupasite po ye za musala na yebu yebi yapona na sadika kanda mu yebisa kingana sana ala ndenge zande kutumesana tuzana drope awa na Universal TV pa Maître John tukusekisabino mwa muke drope nza uwero kusalenga pasi mekondoreasi nanu na famille zapa bana pote buuti boyebi takuta kubungisa ngwa koto zapa uya zaki mo grosso na bango banwaleri boza kufinga izalaki na papa moko awuti wana seri ya matanga papa uti pa kaza noa yena masane balubi teto kitana matete na lokele tulekisa na matanga ya zapa bakomi na matanga ya zapa izalaki concert wana izalaki wana ba artiste sisati ba comédien bazalaki wana ba musicien lugula ndire uyibuyebi wana ba tempera bazalaki baza kubeta yena masana iba fandi
baza kukontinue susu ya kase ekotaki basali lokola sangisa ikusala nini ta kusilisa batilisi papa wana ezalaki mopanzi voisin na ye azwi pongi kuzwa azwi pongi wana mosusu oyo ayaki na ye amemaki ye pa zapa aza kutala concert nde eza kubetama papa wana azwi pongi azwi kiti mosusu atie liboso azwi makolo atie likolo ya kiti atiki mapapa na se pandenga alalaki eri moko asutuki atali boyi amoni kaka mapapa pamba papa tali mopanzi imere change première regard deuxième regard tali lisusu boyi mapapa eza tali amoni papa pamba makolo iza te deuxième regard troisième regard atali imere ya papa ichange papa bandi kulela so oyo azalaki mopanzi alobi te kusuka boye te fona tuna na yeba moninga nanga komi kolela nini nabuse macanga ozolela nini nelo talaki liboso boye tina zongisi naza kumona makolo nanga te namoni kaka mapapa pamba nalobi nini alobi natali na setrofa namoni makolo nanga te namoni kaka mapapa pamba nayebise macanga fozalaka mokolo bongo makolo yo te na kiti eza ya nani yo kasi ko macanga ya eskizenga badiamba kaza na zapa pardon merci bana patu na pesi bambote na Arno Wambi lo madiski au naza kumona baza kuboka Arno Wambi na pesi mbote pale farki mbonde full bass sala kaka bango ndongo zo sala bango nani na bwaki te na bwa nani te nani na bwaki te nzembo mo bano imana kalo ebango kuse olele ase bala bayibi nzemba de mukuse webi de mukuse tuna wani ngawana te wibe wala uyembero nini mukuse saba arobi ndamani wibe wana tuke mukuse saba arobi ndamani ni wana topeye moko mukuse tobimisira bangu goliati akanga bangu ni university TV akanga bangu ni university TV moni na sala moko negrisini mukuse saba arobi ndamani ni wana topeye moko mukuse bino so mira topeye moko mira boleki tongo baluba bino moko milai moko baluba biso moko mikuse Make the ground shake.